elekaki pendant que biso nyonso tozalaki na confinement motu nyonso azalaki poste ya télévision na ye atalaki eloko ezosalama mpasi na mboka na biso bayebisi biso tomoni na état de droit mais biso peuple congolais toza na mposa komona état de droit ou bien état de droit yango kaka epai ya honorable Vital Kamerhe bato oyo basala na bango nyonso bango esengeli basala mais mpona nini motema ya mabe boye epai ya Vital Kamerhe parce que jusque là ministère public approuvé biso te apesi biso bapreuve te po ezolakisa ke non honorable Vital Kamerhe elongo 9 millions asimami moyini o 15 millions alongo na 15 millions tokomaki oyo no 49 millions elongo na 47 elongo na 47 oyo c'est Jamal ezwaki 57 millions epuis tomonaki batemo ebele batemo balekaki nulle part na document moko te elakisaki ke non signature ya honorable Vital Kamerhe asignaki quelque part place de Vital Kamerhe n'est pas en raison la place de Vital Kamerhe c'est à la société.